Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Na moni Mama Olive. Et puis na moni liboso na ye na moni bana. Ba demini wa benga ba demini ba telemi bazaki bilamba ya kokatana et puis bana wana ba bande kolela. Et na moni basi mususu ba mususu bazaki na ba makila, ba mususu ba bande kolela bilamba ezali déchiré. Qu'est-ce que kolukana comprendre mais pourquoi je peux voir ça? Zambe a fongolinga lito ya molimo. Ai bandis ko kolubana ngai. Alobi omoni bana nyonso bazolela oyo eza charge oyo apesi Mama Olive Lembe. Mais Nzambe abenga keteke Mama Olive Lembe. Et abi ezanza ezali charge on apesi mwana na ngai. Tali oh sikoyo mpona nga na yaki omoni oh même bato baloba ke clan oyo bato basali mabe ebele mais comment est-ce que Nzambe akobenga Mama Olive mwana na ye? Et cela m'avait troublé. Parce qu'on a moni pendant que Mama Olive a telemi liboso ya bana wana azozwa lokole lamba, lokole loko, lokole mbongo, soka pesi mwana moko na mona ki liboso, mwana na alati bilamba, ya bien mais bilamba za ki blanc. Et puis na moni fumé ya pembe, milinga ya pembe et bimi. Parce qu'on a yo ki voit ya Nzambe yebisinga, na yebisa ye. A cause la très combattu. Très combattu. Baction na ye mingi ebele e cause la bloqué. Baction na ye na lobi baction na ye social mingi e cause la bloqué. Même ba déplacement na ye e bandoza la contrôler et puis e bandoza la rapporter toujours. Au moins na linga déplacer ba c'était au voyage mikolo te bazu raison au voyage tel jour. Poka ka ba bloquer ba action sociale na ye. Et Nzamba e lobi na ye bisa na batu nyonso que atelemi si Mama Olive lokola Moïse pour sauver partie mobimba ya peuple congolais na ba problème etali ba problème social. Moi je viens que pour délibérer donc libérer les messages de Dieu qui concernent Mama Olive. Je ne suis pas politicien. Je ne crois même pas à la politique. Moi je crois à Jésus-Christ qui est mon sauveur, mon Dieu. Ce n'est pas la politique qui sauve, mais c'est Jésus-Christ. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Le vrai jugement arrive. Qui plaidera ta cause? Avec mon avocat Jésus, j'ai la garantie de la victoire. Conjointement avec tous les membres du corps évangélique, Family Interest prévoit une descente à la prison de Makala ce 21 août pour présenter au justiciable le grand plaideur Jésus-Christ. L'audience élevée. L'Esprit du Seigneur nous a oints pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance.
Chers frères dans le Seigneur, papa, maman, nous invitons tous à venir soutenir nos bien-aimés détenus de la prison Makala. Avec tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur, matelas, Bible, chaussures, nourriture, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Kombo nanga Ezekiel Matitika, naza prophète oyo Yesu abimelanga le 26 juillet 2010. Apesanga yi don ya kosambela pona baka compliqué. Baka nyonso oyo médecine, même européen, même africain et limbani nango. Maladie ya mbasu, obelaka maladie moko compliqué, maladie ya bondoki, maladie ya hernie, sida, PC, tuberculose, diabète, rhumatisme, kimia ezate na kata libala. Mobala zulo bambanda, soit mwasa zulo bambanda. Ozana maladie nyonso oyo minganga ya mindele balimbai nango, même ya Afrique balimbai nango. Oluki ba délivrance, oluki nyonso ko sala, otindi même ba offrande obikité. Na bengi sio o contacter numéro oyo plus 243 97 76 24 404. Eza numéro ya prophète Ezekiel Benganga na ko sambela pona yo et puis na ko pesa yo prophétie parce que Dieu m'a donné ces dons là. Okobika na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Guéri, 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 guéri. Au nom de Jésus. Na kombo na Jésus. Na kombo na Yesu. Bika. Guéri, 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 guéri. Fini tous les tracas. Créez une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okuzwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle, monétisation, oui, première vidéo gratuite. Na Oitali, déblocage de paiement, gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème Nios Itali site nayo, Bingabiso. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Bissou TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Boza ebele bokota la biso, merci mingi na confiance Oyo bopesa biso na chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Un grand merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Namoni Denis Mosolo, namoni assistance ya Enoch Mata, namoni Eli Azawa Nabiso. Merci mingi na musala kitoko boko sa na Chebiso Télévision. Merci mingi na ba ope balinga biso te na musala auto sa la bino e bolinga biso te nzamba pambola bino. Merci na sponsor na biso Jésus-Christ de Nazareth parce que yende sponsor ya Chebiso Télévision. Yende apesa biso pema ofele, apesa biso makoki ofele, apesa biso nyonso oyo ya ofele, yende pe asala ke bota la biso bolinga biso awa na Chebiso Télévision. Un grand merci à ma femme Lili Moukadi, merci à maman Émilie depuis Canada na pesi mbote, merci na Chalako depuis Londres, merci mingi na contribution na yo. Chaque fin du mois, on tiendra quelque chose pour la contribution na yo pour la chaîne Chebiso Télévision qui est liboso. Merci pe na ba OEP baza na makanisi ya kosala maintenant basungi Chebiso Télévision te nzamba pambola bino bandeko balandi lelo yo toye na cadre toujours ya ko informer bino kasi mingi lelo za toujours message oyo l'homme de Dieu ayo nango pona mama ni mama Olive Lembe mama oyo azana motema ya kosunga mama oyo andima na ye ko mikitisa alongwa place o azali ya liarati na bato fulu donc albi nyonso za pamba tout est vanité pour naye yango motola nzambe azana message moko pour na maman Olive Lembe tokoyoka yango soki il s'agit de quoi mais avant tout un grand merci encore à celui qu'on appelle hein, donc je te salue là où tu es donc Jeff Kalombo depuis Israël merci libala kitoko isika ozwami motola nzambe na pesi mbote mbote papa chic nzamba pambola bino merci beaucoup pour l'invitation oyo. Voilà, ça s'appelle comment nayo. Quand ma mission na losambo ndenge to mesana ko sambela avant émission. Zambe na bon moy to pamboli yo. Merci pour l'opportunité au Pesibiso. Yo lobi ete na télévision le kola ba sentinelle. Bo veiller sur la tour. Nyonso na koloba boya ko bimisa et pas bana na ngai. Zambe na telemi pona loba oyo yo talisingai concernant
ba personnalité au tie na kata mboka na biso. Na komba Seigneur Jésus-Christ, to bondeli bongo. Amen. Amen. Moto Nzambe, message ni yomomi le peuple de Dieu, to pe na ebite message wana ozwa ki ton ya ko luka mokolo nango, to isayi ka olubango na média. Voilà, message Nzamba pesinga ipo na Mama Olive Lembe. Na kutana na yete, na mona ka na ba télévision et puis totika pe ko solate ni na membre ya cabinet na bango. Et ça message oyo Nzamba pesinga vraiment précisément pour na Mama Olive Lembe Kabila. Très bien. La première des choses, na mona ki na kata révélation. Na kati ya ndoto parce que Nzamba a utilisé trop na bandoto. Et puis na yebisaka même batu nde na lala kawana bozaka na bitida ola musangate même soki mutu ayiye kotlukanga bola musangate. Po Nzambe penza amemakanga penza abandi ko révéler nga makambo. Oyo ezo salama oyo pe eko salama dans l'avenir. Okay. Na kata message oyo Nzamba talisenga na moni Mama Olive. Et puis na moni liboso na ye na moni bana ba demini ba benga ba demini ba telemi bazaki bilamba ya kokatana et puis bana wana ba bande kolela et na moni basi mususu ba mususu bazaki ba makila ba mususu ba bande kolela bilamba ezali déchiré. Ce qu'on a bandé ko comprendre mais comment est-ce que maman a telemi et puis batu bazolela liboso na ye. Et na ye sikoyo ko lukana comprendre mais pourquoi je peux voir ça? Zambe a fongolinga lito ya molimo. Ai bandis koko lubana ngai alobi omoni bana nyonso bazolela oyo eza charge oyo apesi Mama Olive Lembe mais Nzambe abenga keteke Mama Olive Lembe et abi ezali charge on apesi mwana na ngai ta una tali mwana na ye et na ye ko mona elongi ya Mama Olive ezalaki zoomé comme si kazalaki musika mais ba zoomé longi na ye nde par là que je vis réellement c'était Mama Olive ou azalaki ex première dame Mama Olive tant Nathalie ce que pona nga na ki komona même bato baloba ke clan oyo bato ba sali mabe ebele mais comment est-ce que Nzamba ko benga Mama Olive mwana na ye et cela m'avait troublé ce qu'on a moni pendant que Mama Olive a telemi liboso ya bana wana azozwa lokole lamba, lokole loko, lokole mbongo, soka pesi, mwana moko na mona ki liboso, mwana na alati bilamba, ya bien, mais bilamba ya ki blanc. Et puis na moni fumé, ya pembe, milinga ya pembe et bimi. Soka yé asalisu pour la deuxième personne et bimi. Pour la troisième personne et bimi. Et puis batu nyo soana, bazaki toujours vêti blanc, pendant que Mama Olive abandonne ko sala geste wana. Et après, tant wa silisi ko sala geste wana na yesko ko mona ekoti ya bakonzi o balati saka mingi na ba roi na moni yango e kwei likolo ya Mama Olive nde ba yebisinga ke azali na capacité et puis Nzambe aponiye pona mboka na biso oyo parce que toute vérité n'est pas bonne à dire mais Mama Olive azali na grâce makasi yako kamba vraiment mboka oyo Nzambe atalisinga par rapport ekoti oyo na monaki po ngana olobetan ke prophète donc à partir ya ekoti wana na monaki pendant ka osala misala malamu na moni ekoti wana ekovanda na kati na mutu na ye ndesko na yo ki voix ya Nzambe yebisinga na yebisa ye akozala très combattu très combattu baction na ye mingi ebele ekozala bloqué baction na ye na lobi baction na ye social mingi ekozala bloqué même ba déplacement na ye et bandoza la contrôler et puis et bandoza la rapporter toujours au moins linga déplacer ba c'était au voyage mikolo te bazui raison au voyage tel jour pour ka ba bloquer ba action sociale na ye et Nzamba elobi na ye bisa na batu nyonso que atelemi si Mama Olive lokola Moïse pour a sauver partie mobimba ya peuple congolais na ba problème etali ba problème social aza lokola Moïse o Nzambe atindi surtout na bato baza ba demini na kata mboka na biso. Je ne suis pas politicien makambo na zolo beza makambo na monaki tanga zo sala bolamu fumée ya pembe ezo bima. OK, selon la révélation la fumée ezotal sa présence ya Nzambe, ça veut dire que Dieu agrée ses actions et Nzamba bina yebisa ye akoza la très combattu et puis ba action na ye mingi belé e bando za la bloquer et Nzamba lobina yebisa ye a décourager te parce que azotambola na ekoti ya royauté na kati na ye. Je n'ai pas vu son mari, je n'ai pas vu ses enfants, mais j'ai vu que Mama Olive Lembe o ngana monaki na kati ya vision eza o Nzamba talisa kingai. Donc c'est ça.
Voilà, merci mon Nzambé. Dans tout ça, en tant que prophète, parce que quand on est au Yimbo là, on a mis tout en détail parce que hier on est membre politique, ni on a peuple de Dieu pour nous conclure message Oyo, Moni, O Nzamba la question pour la maman Olive Lembe. Donc malgré Papa Kabela, mais message est tout ça comme Boni. Bon, mot de la fin pour le message à maman Olive Lembe. Bon, le message on a koloba pour na maman Olive Lembe et puis bandeko nyoso bazolanda biso. D'abord, Nzambe ajijaka mutu non selon ndenge bato ba ojijele mutu. Yana bato mususu papa chic au telemi boye muta monio abengo païen mais Nzamba monio za mwana na ye. Parce que tant on a tali maman Olive, ba yebisinga que c'est mon enfant. Oh, mais comment est-ce que Nzamba obenga ye mwana na ye? Selon les on dit bato balobarasi clan wana. Comment est-ce que Nzambe akobenga ye mwana na ye? Mais je ne sais pas. Comment j'ai vu écouter la royauté katnaye? C'est point d'interrogation. Donc, ngana ye ka corrélater vision. Et puis, ndeko Mama Olive Lembe Kabila. Nzambe tangu azolta lisanga ke azosala bolamu apesi muteloko ekomi filmé ya pembe. Soki totali na kati ya spiritualité, eza na loi mo babenga ngo loi de karma. Loi de karma eza nini? Na zo explication spiritualité na tiki muke vision. Loi de karma ezali tangu osali mabe pa mutu. Par exemple, ndenge ozana papa chic, ozana $1000. Ngana ye na yibio $1000. Loi de karma ezalaka na nombre ya 150%. O ngana kofuta indirectement ou bien directement. Cela veut dire que son na yibio $1000, yeba ke ngai bandeko ba calculer 1000 multiplié par 15. Donc mon ngana kofuta ezali sommation wana. Sommation na kofuta ngo comment na kofuta ngo peut-être na makamba mabe et na maladie na beli malade na dépasser monta ya mbongo wana déjà mabe na sala ki mutu ce qu'on a futa ngo indirectement soit mwana nanga soit ngana kufi me bano na kobota bazo futa ba karma. Eza na batu misusu lelo omoni bazo souffrir na vie. Ozo souffrir na vie eza mabe ba parents basala mabe wana kiteli yo bana. Ce que tant ngana moni mama Olive ndenge batali singa azo pesa iloko filmé à pembe et bimi. Na comprendre que spirituellement Dieu est en train de payer maman Olive ndeba karma azoko futa. Donc cela veut dire que Dieu va les bénir. Dieu va bénir même ses descendants. Quand on a mis ça la malamu sala pour filmer wana, c'est toute une bénédiction. Donc on a monaki wana. Et puis, dans un conseil au PCT, moi je viens que pour délibérer, donc libérer les messages de Dieu qui concernent Maman Olive. Je ne suis pas politicien. Je ne crois même pas à la politique. Moi je crois à Jésus-Christ qui est mon sauveur. Mon Dieu, ce n'est pas la politique qui sauve, mais c'est Jésus-Christ. Mais na bimisi message oyo. Ceux qui makambo na lobby awa na émission, ok, Maman Olive va mon rango déjà. Il est combattu. Il se sent qu'il est combattu. Atikate, à se décourager, ils allaient chemin ba bengela ye pour sauver bateau. Et Nzamba lobi azamwana na ye. Asala musala wana po azotambola na couronne ya Nzambe. Et puis mutunyo so a ko combattre ye akutana na Nzambe po ngana moni Nzamba lobi azamwana na ye. Donc je suis loin vraiment de la politique. Mais c'est quoi milinga oyo monaki wana milinga ezo représenter nini? Milinga o ngana monaki ezo représenter ba récompense ya misala malamu oyo azo sala. O Nzamba talisingai eza misala malamu oyo azo sala Nzambe azo récompenser ye. Yango azo fute par rapport ya ba filmer. Et puis filmer wana nde ebane kokoma ekoti. Nde l'attaquer na mutu. C'est ça ce que moi j'avais vu dans cette révélation. Donc ezali misala ya malamu lelo na sens spirituel nde nazabo soki nazu peut-être $1000 na kabeli nde komoka azonyo kwama. Ata na ebise ke kozong selanga na retour te. Quand nga lobi merci wana merci ne komaka milinga. Donc milinga ne koma filmer wana ekolongola ba malédiction oyo ba koko nanga bazala na yango et puis efungoli chance nanga. Ba msu bazana posa chance. Chance po ozwa yango. Zwa ka biloko no kabela ka babola, kabela ka bato bazangi, kabela ka basala Nzambe ya solo babanga Nzambe et puis sala ka ba don mingi na ba orphelinat et puis na ba veuve. Tu seras béni. Donc, on a mona ki milinga wana donc c'est toute une bénédiction. Ezali o Nzambe récompense ya Nzambe likolo ya Mama Olive. Pour eza message on a zwa kende pona yi. Voilà, mot de la fin et puis numéro de téléphone pour l'émission lelo. Mot de la fin ezali ka ke
La Bible dit on ne peut ni ajouter ni retrancher. Donc, il y a un message en Zambé au Ekitina Lola concernant Maman Olive Lembe. Numéro nanga téléphone est plus 243 97 76 24 404. Et ça numéro ya ngai prophète pour na ba consultation puis prière. Zamba pambo la chaîne Oyo et puis mutunyo so qui message Oyo s'il vous plaît. Comme c'est là yango na mutu Oyo sengeli et koma pour un message Oyo concerné yé. Donc je suis qu'un porte-parole Yanzambe na yeka koloba message Yanzambe. Voilà, merci l'homme de Dieu. Voilà, un grand merci à vous, Bozake Belé et Bogota Labisso. Un grand merci à tous les techniciens de Chebiso Télévision. Merci à Jonathan Moukadi, Denis Mosolo, Eli, Napesi Binombo, c'est la moussala qui tourne beaucoup ça dans Chebiso Télévision. Un grand merci aussi à notre sponsor, OAC sponsorisé Chebiso Télévision, Total Abaka, partout dans le monde. Donc merci pour la vision de la province, Yabandundu, Napesi Binombo Tebele. Merci de m'appeler Nabino parce que tout ça, il constate que tu vas consommer chez Chebiso Télévision à 50%, on va qu'on la Nabiso na RDC. Merci beaucoup, continuez toujours à s'abonner. La ligne tourne maintenant à 1 million d'abonnés et ça a bien mingi. Donc 1 million d'abonnés, nous appelons moi Coupo Bapé Sarawana. Tout ça déjà médaille Nabiso, il y a 100 000 abonnés, donc ça a bien. Mais tout ça paye, il y a 1 million d'abonnés et ça a Nabiso qui tourne mingi. Tout ça paye 10 000 $, on va payer Sarawana. Un grand merci. Sous Yezo Zonité Tokutana. Bye bye. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Le vrai jugement arrive. Qui plaidera ta cause? Avec mon avocat Jésus, j'ai la garantie de la victoire. Conjointement avec tous les membres du corps évangélique. Family Interest prévoit une descente à la prison de Makala ce 21 août pour présenter au justiciable le grand plaideur Jésus-Christ. L'audience est levée. L'Esprit du Seigneur nous a oints pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Chers frères dans le Seigneur, papa, maman, nous invitons tous à venir soutenir nos bien-aimés détenus de la prison Makala, avec tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur. Matelas, Bible, chaussures, nourriture, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Kombo nanga Ezekiel Matitika, naza prophète oyo Yesu abimelanga le 26 juillet 2010. Apesanga yidon ya kosambela pona baka compliqué. Baka nyonso oyo médecine, même européen, même africain et limbani nango. Maladie ya mbasu, obelaka maladie moko compliqué, maladie ya bondoki, maladie ya hernie, sida, PC, tuberculose, diabète,
rhumatisme kimi ezate na kata libala mobala zulo bambanda soit mwasa zulo bambanda ozana maladie nyonso oyo minganga ya mindele balimbai nango même ya Afrique balimbai nango oluki ba délivrance oluki nyonso ko sala otindi même ba offrande obikité na bengi sio o contacter numéro oyo plus 243 97 76 24 404 eza numéro ya prophète Ézéchiel benganga na ko sambela pona yo et puis na ko pesa yo prophétie parce que Dieu m'a donné ces dons là okopika na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Guéri, 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 guéri. Au nom de Jésus. Na kombo na Jésus. Na kombo na Yesu. Bika. Guéri, 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 guéri. Fini tous les tracas. Créer une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okuzwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle. Monétisation. Oui, première vidéo gratuite. Na Oetali, déblocage de paiement. Gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème Nios et Tali site Nayo, Benga Biso. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani Nayo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.